nzamba likola bimisa moi pour na batina mabepi pour na batina malamu anoki sambula pour na mutu nyonso butu ekoma pour na tout le monde tango etana pour na mutu nyonso akabola te que on a mon santu azwa moi na yemoko on a mon tamasumu azwa moi na yemoko yana salioni yebisanga ngai nana nyono tu me reproches de quelque chose, vas-y. Si le nom a zoui, et ça nous a même tapé singa, you peux fou comme ça, mais nous avons tapé ça. Nous avons kabola la bénédiction. C'est Dieu qui donne. Et si ka oba tu basanga na po basanga mutu mabe, et ça la kana mutu moko nzamba toucha motima nai, au linga te mtala ko bebisa complot. Yem na bimisa secret. Je t'ai dit, et salondeni au manigancé le monde de la rêver. Et nzambe. Donc il a ici tika. So money ane loko oya yo zwa nakati ndako bima kende mais ko zonga pema na bo monte pour to pesinga OK bima kende. Et voilà la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a RO, vraiment vous allez colanda biso balobi famille libota toujours. Hein babi famille libota de maman belle vie Candila patronne babi mikolo yo babi to akana chalenge. Babi mikolo maloba maman belle vie de yango na neto to che bandi la mission en tout cas balobi musala ele kamaloba na ebele bandi kolanga babi chalenge. En tout cas bokoyo ka goût. Parce que maman belle vie vraiment azo tali c'est bien ba film azo ko répondre bino na ba maloba ne ya ba film balobi maman comment bomo ndenga azo koma bomoni Poutine vraiment en tout cas bande kolanga to kota na film na biso ba bi film moko asime ezo inda se ko inda qui va assumer nani azo ko asime bande kolanga film mo kitoko la famille bino ba oh non bokoti na kata film na so asime en tout cas vraiment bokota boya kota la film na so ndenge zo leka maman Marie-Hélène olingi nini maman est-ce que bongo ne maman asa maman boboti avant d'ala bana en tout cas bande kolanga naza poso le bébé bileti na 5 bino bokota na kati ya Belle Vie TV bokota vraiment so bokoti bande kolanga bino moko bokomona lolenge film ezoleka lolenge Poutine azo sa musala na bande kolanga en tout cas musala Poutine ezo salama oya ondi maman te foza ka ndoki foza pena ndoki apobwaka ala misala mabe poso za mutu normal en tout cas jamo ko boya to yoki maloba Belle Vie en tout cas famille bota na 5 na biso tout ça est la maloba oyo tout tchango na ba TikTok to panza en tout cas cette fois-ci tout ça challenge ya maloba ya Belle Vie o e panzana babi moi e bimaka pona mutu nyonso nzamba tala kateke o aza mutu masumu tikana pese moi o aza mutu masumu te tikana ko pese moi te na pese malite tango ebimi pona biso nyonso na bata mabe na bata malamu nzambe ne mutapesa kanzambe ne mutapambolaka alors lipambola Belle Vie et comment lokola échec mo pa batu mususu et pesa batu biloba oh yete mtatinde kinzamba pesa bino te yango na Belle Vie azo talisa bino yete mtabaki kinzambe koto ko pesa te bonde la fukama singe panzambe nzamba pesa ndenge yazwa tana ya kusenga panzambe ninga sala ba sacrifice ne ya kukipe ba ofele na muki o azaki nango pokelelo apamba balenga pamba mi yo pesa ba sacrifice wana ya sala ba sacrifice ko sali nzamba ko pambola yo et pourquoi ya koluka ko juger mutu lelo déjà azana kawana te kawana bobenga kaye muta nini muto ateka ba kwanga o ba azasuna kawana ta bozo matike bino moko bozo ko se tromper et puis et là moi ngana lo ya mafinga eza pona ba faible siko et là moi on finga pena bino bo changer na mafinga pour mafinga ngo ka mafinga moko bo finga en tout cas la famille na ebite so ba mafinga asike nga pandi na zo mona mafinga kaka moko yango tozana on a kati ya réseaux sociaux oyo babakuku bayaka kofinga ba chroniqueur na bango moko pe ba fan babakuku oyo bayaka koluba na kati ya réseaux sociaux mafinga ka moko ba critique ka moko doto okende ka toza kaka tozo rompre kaka esika moko ya bo changer ta mafinga po mafinga oyo bino bo finga wana en tout cas et si ekoti non pas batou ba publication ba photo ba parents et si ekoti ya ba famille si batou ba million déjà si ba comprendre na bango donc botana batou bo misala ebembe bo bisi photo ebembe mais ça lipe loté bo bonteke bino mombo mitala na ki bobi te en tout cas biloko peut-être OK nango et a son impact
donc makambo bino bosala impact eza lisusu te toande na pose ya mosala toana besoin mosala nde esalama tomona lolenge mosala ezosalama tomona lolenge bacomédien nyonso baokende liboso na mosala na bango eno ya bakritike apambala pambala na mafinga apambala pambala oyo eza ata na litomba te ezoyebana ata sens te bamafinga moko kaka moko bamafinga kaka moko banda bobanda nango ka yango wana ya kindumba ozala kindumba ozala mibale ebele ozala soki na chel ozala soki na lesbien donc kaka yango wana donc eloko mpe ezochange eza te na vie mpe ezala bongo te na vie makambo echangeaka yango mpe bozalaki na sujet mosusu bokoti na sujet mosusu ka sujet moko bino bomoi te ekomi monotonie ya grave alors botika yaya botika bosala na bapromotion bafilme eza bien so vraiment bosali bapromotion bafilme eza kitoko makasi mpo mondo bokocha biso wana ya kofinga wana en tout cas dasi tolembi yango na matoi na biso tolembi yango eza lisusu na impact moko te oyo aye kocrache sur moto oyo aye kosala eza yango lisusu na impact te boyeba yango impact eza te baesanité nyonso bobimisa eza lisusu na impact te oyo peut-être liboso eyaki kilo mpona babimisa bêtise eyaki vraiment kilo bato baso moto ayoki on la télévision ezoyoka so grave mais lelo eza lisusu na impact te parce que yango na yango nde tokoma koyoka chaque jour donc impact nango eza lisusu te yango wana ngai nalobaki biso tozaka na maloba belvi mikolo tozaka maloba po aza maloba ebele belvi aloba na bathéâtre totya yango kate mais cette fois-ci nous allons commencer à faire ça donc vraiment na bafilme na biso na ebande na baémission na biso en tout cas chaleng fo ebeta chaleng pende fo ebeta donc moi ebimaka mpona motu nyonso yo mpe mpo ozwa bondela so obondeli ya yo ozwa na yo mais so obondeli tozanaka mpona kokritike oyo yaya siko belvi azwa oyo yayo apesa azwa yaye apesa bino leye tobeta histoire mosusu so belvi à l'époque azalaki moto ya pasi lelo aza so moto apasi te ozomona lelo aza yango te babi le temps passé ne revient plie mpe ozonga so na monde wana te ozomona donc bino nde bozoperdre mpo poutine aotikana soki ozonga na monde wana te ya mpiaka mpo oyo deja loni ezomeme ti na destination donc mpo ozonga so na monde wana eza pasi bandeko na nga sikoyo tosali o ndeni tobeti o ndeni bino moboloba nango tosali o ndeni mpo belvi ozonga wana eko place wana te omoma teke boobebisa baénergie na bino bosalaka yango mpona kozwa bavi na bino bino jamais bolinga sila bino nyonso bozalaka na bolinga na bino sila te bosala yango mpona baintere na bino poso bolingaki sila bolinga mpona osala te bapromotion bomona famille bote nde basala bapromotion bafilme te ata bakoya kosala recadrage mais promotion ya filme ezalaka toujours ozosentiki bato bazosoutenir moko ya bango makambo belvi bazosoutenir ye c'est ça kosala côté artiste c'est ça soutenir un artiste mais bino bosalaka ta promotion te bokota nde na bavie privée ya bato soit disant boolobela sila mais c'est archi faux bolingaki te bokomi kosangisa sila na bana mike na carrière aussi la zone nango mais tala niveau bokitisi ye bino bakoni fwati na ye na bafani bino bomwa teke bokitisa ye bana mike leso bakomi komanke c'est parce que ye moko amipesa respecte ye moko amipesa respecte et puis bacomédien tomoni elo Barcelone ayaki koloba nasalaki émission Barcelone aya lobi akanisaki ndeti soki akajole sila bakoya te omoni sikoyo bakoki bazalaka bato te Barcelone bazalaka bato te mama omoni siko mondo oyo okotaki omoni mondo okotaki omoni siko lelo ndenge baye kokritike yo nde baye kosabola yo baye kofinga yo sur internet siko ya osala pe trop de réponse osala te osala te ayo osala te mpo dao opesaki na conseil ke toyokaka bafinga ya biso inutile oyo répondre yo mpo koki oyo répondre te donc oyo korépondre te omoni siko bavandeli yo donc ntango bato bazoloba bino bomona bato loka bazoba ntango mosusu tozomona ke kote ngambu moko nde bazosala mabe ngambu moko nde baye na mafinga ngambu moko wana nde olie bino bacomédie bozala ini botelemela eloko wana me bino bosala bahypocrisie moko ezanga ntina bahypocrisie moko ezanga motu na makolo amo boza lokola neti boza netre aire moko ndeti kaka tika bomona yango bosentir yango
tika bomona ngo bo sentir omoni sikondi ba fingi ondi ba silisi lo poso bayaya ozomona internet au niveau ezokende bozomona niveau ezokende mabe makasi c'est un tozo koloba botika likambo yo tosala ba promotion tosala ba critique moko eza normal bozala pour ko soutenir bato ba osa mabe ye moko tu maman na bango azo soutenir bango azana ka juste pour ko boka bato ba ko fingele bato ba sele ki mission na bandinga ba finga ka bato ta ba bordir mais azana ka pour ko boka bango pour dire que azala kana contact na bango aswana bango très bien ozomona asolana bango mais belvi te bika solana bamba tu na yaza kana ba otemena to yokate aya pa ko boka bango no to ko contraire belvi ku so mutu moko asala longo lisaka ba émission si la mukonyo alongo lisa mutu émission non te belvi akangela bakanda to yebi biso moko to yebi omona lobi se bino te po sala ke lo mobo olobeke lo mobo te peut-être une émission à battu ozomona mais si la salon si la na salon te asala yango te pa otikala kosala yango te po ye ndenge aza bongo mpo na ye ezalaka kitoko nde bato bafingelaka amona yango c'est bon parce que ye moko aza du domaine ozomona ye moko aza na kati ya makambo yango tellement aza na makati ya makambo yango fo asepela nango mais au moins siko lelo ndenge okomi diminue nde bazodiminue mpo bana mike baodiminue c'est parce que yo moko omipesa valeur te lelo bino boya kotelemela Davina. Et puis, il y a des comédiens moussous. Tout le monde a dati à la sortie médiatique pour la belle vie. Les locaux, tout le monde Davina, c'est parce qu'il va toucher personnalité. Et pas chroniquer ça quand fan pour ne pas qu'il manque oh non Davina n'a pas mingi fan bata kolanda te bani et là qui n'ont pas fan et là qui n'ont pas chroniquer aussi la yebi aussi la zakana bango de babande qui Davina ozomona aussi la bois kaka bango de babande qui Davina hein zaika ba fan alors to ba communicateur na yo o bazo selo muselo ba finga ka bato bazo finga bato yo kozaka na bango o solana bango c'est-à-dire tu tolères c'est là yango moni Davina toucher qui na personnalité si là c'était pas kaka pamba boy non et qui pour la ba fan comment qu'on voler ma comme pourquoi alors vous-même vous êtes conscient que et qui va chroniquer wana dem babande qui Davina alors ba chroniquer wana ba yebi si la ba solana si la kuta bois karabango siko c'est normal il faut ba toucher ce personnalité yemoko si là pas sentir que les campo ndenge to de mabe à sentir que en tout cas bato ba lobelanga tande ba comme ko toucher nga ozomona oh si la ba raté si la charisme mais non c'est de l'hypocrisie alors bati machinda bato balobela kai machinda bato ba ko finga kai tant boloba belle vie bato na ayebi na et la hypocrisie au moins belle vie à katé na télévision lobaka bo sala ngote na lingi na tena comprendre au moins apeki ça mais si la ça apeki ça yeku na télévision loba ki ba girara ba fanti siko so ba girara ba fanti bo ba o ba o selo be émission o ba zo ko finga bande ko na yo to yoka ki Barcelone loba ki yango mais le talent de ko finga Barcelone ce que tant na respect au Barcelone au pesayo au Barcelone la pese que voir même la vidéo na respect pese que ce que tala siko niveau ba fingi Barcelone donc toi aussi tu es content to le babongo donc yo pose no d'accord au somo la pese mabe zo uta donc tu es là aux attends ko lo ba te ko pexate lo mo bo sala ta mo lo mo boye pour que ba tu no ba yoka aux attends on a te au somo alors biso to yokoloba o boy totika yango to bi chalenga maloba belle vie bo kritika ka belle vie bo sala nyonso bo posa na komba belle vie o moteki kwanga moti lelo asuna kombo ala ti lelo asuna kombo ala ti pe na vie ezalaka bongo vie ya le haut ya le bas vous comprenez et là ba te belé ba de belé au mona ba la bonne vie là dans la bonne vie atangi ba parler ba na mbongo ba na éducation ma b la plupart ba na éducation ma b pourquoi c'est parce qu'il ba gâté ba tout ba ça n'importe quoi du n'importe quoi mais moi là ba ko na souffrance ko na passe ba za kana respect ba ndeni ya ko vivre na mokili ba za parce qu'il y a bi que na zaki na vie mo ba yebi souffrance wana donc c'est ça.
alors la famille biso tozaka système à challenge famille libota to partager to commenter to liker babi challenge toujours moi ma pour la mutu. OK to côté la film la on se retrouve à la prochaine. Bye.